Bonjour fidèles amis téléspectateurs, bienvenue à votre émission comme d'hab. Congo Dialogue est là, Congo Dialogue Nabino, Congo Dialogue Nabiso, Congo Dialogue y a Batunion sur Paris, Londres, partout, Asie. Et puis Bolanda Ebele, émission Nabino avec la vôtre grâce à nous de la diva. Oh, yemo Guinness Maïda Baksenga voiture qui dérange, n'habite son mamboto qui n'a pas. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour moi, il y a Yamba. Artiste parce qu'il est artiste, il y a une actualité, Nicolo. Il s'appelle Patouziana, que j'ai dit déjà bonsoir à Patouziana. Bonsoir, bonsoir maman la grâce. Avec Jésus-Christ, donc, on a bien donc avec Jésus-Christ, on a avec Golf Weston, donc on a Vivienne Westwood, donc on a Jani Church, donc avec Jésus-Christ, et puis on a solo Jésus-Christ dans d'autres. So kusani pembe kasi solo moi mwana Jésus-Christ. Mike ndenga yebi. Tenga muta deote. Maliza te. Voilà. Parlons ce qui est important. Patricia. Jani Church. Na tout ni kaka. So ezaki Malizia. Maliza wana bino batakina. Yo za mwana poto. Ah biso bana bokonza likolo. Mozana bakandani ya yo papa no atikela yo. Certes na père na ngai mene ya kufate. À Los Angeles. Oh. Est-ce que mon nom Michael Jackson a perçu un certain Gotoza? Et mené à Zangam, n'était Michael Ngam, n'était Bangam. Bangam, moi, à Los Angeles, pas bon, bon côté. Yo est bien déni. Pour tous les 3 débats d'ailleurs. Père Nanga Michael, Père Nanga King, n'a descendu à la bonne antique. Parce qu'à Los Angeles, côté moi, on va monter après 10 ans. Tu vas donc compter, tu as 2015. Mais après 10 ans, il y a un swing à l'Epsi Bango Bazonga, Bazonga, ils sont à l'Epsi Bango, Bazonga, donc Bazonga pète, mais la mara a la phrase est correcte, Francine Ngembe, n'invité, Makambo, oh, pas tous y en a, Azolo Banabiso, c'est solo Ngana Yo, la phrase correcte, Kande to Betarato Bando Conté, après 10 ans, Zonga. Parlons un peu, pas tous y en a. Au Kotarana, on a vu Vandé, expliquez Bissona, au Kotarandé. On a combo, on a Eh, Victoria, et Limbisa Orange, au Kotarandé. Bon, on a Kota, on a déjà 10 ans. On a déjà 10 ans, tant on a perdu dans la même alors ça là beaucoup ça donc tant en Kota là on a mais nous avons tellement trop petit jamais ma parents va voler na yemba pour nous avons miné donc tant on a Kota qui Victoria et puis tant on a nous avons Sousou na yana na jibel piano na yana na ba wele son na découvert ba mona na tinel na dibabo na bandal mola tant on ya donc il y a bien des histoires ya wenge ba donc na histoire wenge donc na histoire na ba o ba lo ba na yo zala ka mukala emene bandaka kulanda landa emene utikala ta oyemba to zala pete na histoire ngo oko ebisa boni en bref potokota o est important soza ba boga soza mukala boyinde yo mwana muke boye papa na est-ce que papa ko tina mwana akebengele mwasi amsugo ka bango te c'est so de ba yuma kasi na yambi yo mo expliquer ba o baza ko tuna ngapende mwana te pona tuni est-ce que papa ko tina mwana mwasi na tuni po o confirmer na ba o ba barake ba yuma ngombele na lobi so mwana papa aboti mwana atinda mwana akebenga basi ça pas bébé ça éducation moi mais né à ça papa là a otina na kebengele basi et pourtant il y a ça pour encadrer na kende classe a éduquer na yeba musique ndenge ya yeba ngana ezali ndenge wana voilà Bijou Beleza na Paris na ebike ozo comprendre parce que Patouziana za ouais Bijou Beleza vraiment ba yo yebikaka Patouziana yo mouvement ou etikala personnel qui Kester baza papa non si les lo défendaka et puis so tolanda on a ba télé partout otikala vraiment des ozaka na 4 orchestre to sur le mot ça la mouvement tenga normalement mère nga na kati orchestre donc nga père na ngai mené à kufa donc tango azate alors mona ki comportement ba master donc eza esprit au te mené à tika ki ngana ngo non moi ba massa ba se comporter comme si ba jida ba pételo donc moi na beau vivre ndenge wana te alors comme si il y a monsieur l'abbé Samo père spirituel est mené à abbé Jean Léo Kachobo à sa fondateur il y a idéologie oyo bango basalela kinga acte des apôtres qui Kester selon pas tous en konga na sa descendant apôtre ya mené sans trahir
donc atampiaka atabisengo toujours jusque là naza toujours nemene ya incarnation esalama nga emene atikala kati na nga donc nakenda nakikwita avec ces messieurs là bomona na représenté bino tout à l'heure c'est Patrick Vodacom tokenda tina bakikwiti bayamba biso ba grand notable tobeta banduli na la na hotel Kwilu donc esika ba mobutu balala donc nga nazwa bénédiction emene donc mais so ozaki vraiment mona emenea po aninte na idéologie ya emenea parce que lobina kati no emenea kati no loko eza emenea na bascantaine nga mo pe nazo mona biloko ya King Kester et pourquoi pas ko sangisa orchestre o etikali bo saper bo moko malgré mbutu mais bo fanti quand même pour l'accès bango ke kati na nga emenea zali na saka na idée o King Kester azaki na mo te mon emenea bande o protéger nga mo na façon mo façon ke bana massa yoza grand courageux yoza na ngenge donc emenea alingaki omingi koleka ba etasiko batala boye père azate alors bamasa mosusu baprofite alors tant baprofite faut bazala pe sikoyo na esprit ya kodefendre litsa emenea mais so baza na esprit ya kodefendre litsa emenea te bolalaka na bino bapongi boza baparese nga na bondelaka mouvement nga moko so boyoki kuna nshi bapesi nga Weston bomoni mabe so boyoki didiki nwa nasombeli nga car to bakabeli nga la bomoni mabe. Donc on est esprit de Jida, on est esprit de Barabas. Vous avez place éminée à Mouli, on est payé, on s'est payé. Terre, on s'est payé là. Oh, ça la vraiment na cohésion. Non, ça la qui bonga yo ndezo boma. Te ki bonga yo ça bien. Bonga yo. Te wana kolanda ba petu wana te biyemba yemba. Biyemba yemba te ba te ibiso makambo to fifa neti yo zo lobela biso ya ki bonga. Yo za na kiyo ki qu'est-ce et pourquoi pas ko aider orchestre o etikali parce que tant on n'a pas tous na vraiment azoza na carte orchestre azo kamba on to bete maboko. Ngamo de na bandi. Yo bibendani. O aider ba mote. Chérie nanga. Merci. Trop. Merci. Il me semble un trop pour aux temps aux Zélanda. Comme si. Faut pas donner la trop équipe Mbapo, nous avons na lemba quelque part. Normalement, il fallait na kendi la même précis. Parce que on a coiffure net caisse pour na roya. Mais nous sommes noté na la takingombele chine kita awa si pe mona kecha na lugani. Chaussée la cigayo lugana on peut sur golf restaurant. Mais si vous t'as carabo pas sur golf restaurant. Et ça passe. Donc c'est papa chéri chez les pères mutacheta. Weston opo paxeke tant on a yemba na ebati kando. Yemba kine bilo emene na yaki na concert na e. En tout cas les là qui pour paxeke a mona na image ya ve na emene. Quel désordre? Il logo yo ça il a bu ça désordre. Pour nous ocha ordre, tenga posa na ocha ordre. Onzi mape baninga. Ah. Fallait pour pas massa na. Onzi mi baninga. Yo soko leki ozalaka. Fallait pour pas massa na depuis Diego Kao. Sigo, je vais bien na. Tika na mon attendre. Tolobela consulter yo ça yo le kamba bonga yo. Il faut très nécessaire. So yebi. Faut se plaquer. Na yebi neti. Donc faut na ngaza awa. Donc papa na nga c'est bidin ça. A former. A connaît pas des modèles. Si yo yebité. Ndeni yo le baké. Ngayo. Donc, oui ça va. Garçon na lo bali kama bongayo bali kaka na TV balo baké yo kutu nzembo beti kutu tina kwanya le na TV omoni nzembo na beti eza vrai ba komo lo beza fondeni ki bongayo aussi la ki bongayo aussi la pour Kester ando boya ba ki mai descendre menea parlons d'actualité ngana za menea de Jean-Paul Erzalaki Jean-Paul Dazalaki. Donc memeli biso bonto tika achaki ngande wana nani achaki yo na kikwiti ozaba image salite. Voilà, je continue avec toi Patricia. Oui chérie, non allez nga pena salia pona tunaka ba question nga Patricia na confie à une jolie mondiale pour na pour wana vraiment bana poto balingi bayeba staff tout ya Francine Ngembe balingi bayeba eloko. La phrase correcte, Francine Ngembe. Francine Ngembe. Francine Ngembe. Picasso bazo zelango. Bagiles Maïdi. D'origine Yemoraebi. Donc, expliquez nous conflit wana. Fond de Pession Motel Picasso. Gilen.
Gila Soumaïdi. Soumaïdi est certain. Moninga ya monga na kinkese mene ya wana za petit nanga. Moninga ya monga na kinkese mene ya wana za petit nanga. Wana petit nanga joli mobi à la petite keste. Alors ils lit nanga. Ils lit nanga donc ils lit nanga. Donc ils lit en tout souti. De mene atikele nga pifo, atikele qui n'est pas tout ça na lit. Ça la lit, marque mettre le pain à fromage à guichan, pour botter ba mettre ba yoga, ne peut mener à formanga, pour na botter ba tout, ba mettre tout, oh yo, ba il faut ba combattre, tant que ça la guine assez. Ah, non non aucun moi bino. Côté on de les gens pas joindre. Oh, et ça et au matin qui t'a eu un musicien, ouais les amis en famille. Si quoi yo il faut expliquer biso pour yo ko taper na famille. Expliquer biso conflit voilà pour bana poto bazo c'est la réponse na yo. Tous les pages moni mes condoléances pour en bête en attend mon soupe mère à Koufia. Paix à son âme. Mama ebisaki ngayo kokotanga te soki okotinda koyanga wana matali yo Mama ebisaki ngayo kokotanga te soki okotinda koyanga wana matali yo mona mera kesa andebisa emene akotanda wana te ton na yemba ngona kotala mère alelaki donc mère wana lelo azate donc souci ya chikicha masolo na beta mpo moni famille toza na de ezala ngai ezala joli mobiala ezala nobozako ezala José mobiala ko répondre biso te comme c'est pour toi na deuil si ko répondre à mon colo maman auto donc on a non mais toza na deuil to rozongela on passe wana famille ça expliquer biso na nuliwa ya maman to maman sali triste quoi donc maman tu couvre dans 2 jours maman couvre dans l'hôpital maman sa chère dans la botaro donc na malema donc maman sa chère on a ko baranga matanga ezana lubuzi na kati ya banda alors comme si ça maman batidi noni maman ba musitu maman bandeki mbuta maman batutu maman ba shibe piana maman ba shibe piana tata ba shibe piana maman ba shibe piana maman ba Blaise Boula donc maman batutu maman ba Félix Wazé quoi maman ba nyoka lo faut que le bande bon maman batunyo soko le bateke maman ba nyoka lo tangela biso ba tribalisme tangi eza ki tribalité na na component na bino ya ki tribalité te misiki nga na beta koto na mutu mambo ekolo te nga naza universel naza monde entier donc naza na bekolo te utasomba Weston mulubati mwenge siko natangaki yo nde toza tribal yo toza tribal mpo mutu asomba Weston aza mulubalala papa chéri boy papa chéri marambo ezali awa pa tuzi anondimaka mpe bato mutu asomba voiture mutu abandundu yo te mosusu tosana émission mongala mutu afilme nga donc moswahili murega Kinkesa selon pas douziana partie des apports pesa biso kombo ya solo oyo si o chéri yo lina pesa te ugo chate po so ezana mamba keste il faut zaka kuna loko bimi il faut pesa ko ça chéri na cha te na za kombo te ngali ndo pesa biso vraiment kombo oyo ko kende na Kinkesa selon pas douziana référence na on a vraiment kombo orchestre mais que nga na sala orchestre te eza emene ya eza nde emene ya ngai naza apôtre na ye non défendre toujours ye cause eza orchestre emene en tout cas orchestre emene ezali pepe kala tika Delta Force Delta Kabwana atika Delta Force et Kabwana na tino question Delta et Kabwana juna mba faza oh juna mba fo milongwela masali nini tende yese zara oh Delta Force le fomba sana pas tuzi na nzima rapena question asia kufa kenda voilà pas tuzi na toko mpe ko chiter parce que
bato basi matata okokanga ite odiva Jakoko na pola au mona Francine Ngembe jamais kopola Congo dialogue polaki déjà jamais bino mobola na pas dire la kimi conflit ye na joli mubiala aboyi ko expliquer toza matanga à profiter parce que son maman ku fete ngai pas lobate toza na matanga famille ya bato faut joli la maman pas toza na la koko Dieu merci pour koba na akoli depuis que tu as gagné chez bien na PC message la mère na bango d'ailleurs ça la gijibe bien des soucis pour ça elle s'en attend souvenir à profiter pour un souci à perdre qui c'est comme si tu as un matin na mutu ya famille ba na voir na famille mais tu as un matin je dis mon bien la respectera pas tout ça alors tu as un matin donc tous condamnant nous koba on a ben miso to ça mata oui c'est émission problème de ngana saki na moi c'est question à considérer quand Victoria et banane moi c'est question toto conseiller écoute lobby mais en français mais t'es même ba wela Francine maman na biso maman Finiko c'est ma maman Lilia et puis c'est ma Florence la reine des fleurs maman Florence moi c'est kitoko considérer ba na nyonso alinité to kabona na souci surtout to zala ini voilà c'est oyo bon ça mais faut na été bon maman bota bana bota mitema te motema none motema mabe te mama sande bana motema ya zabondo betata na bango pesa mabe ngana descenda ya Jésus Christ descenda emene na sangisa ba massa mais ba massa bana esprit mabe to emene ya dai ba massa ba ko tsanga boule o si ba massa musu ba betana ba Victoria kala ba ye mbate na podium ngana bi na otanga ba komona ba te pona opesa bango ngenge so ba ye ba massa mususu ba ye mbate ngana bi mais comment que ba massa ba ye mbate aussi longtemps père aza père na bisotu vomi mais que le wele tous les la père ensemble maman ça va mourir à faux on est maman Francine a lobaki orchestre au temps de ça na mutu pas tout ça na moni mabe na sale lo na maman ça coûte déjà que tu vas mon enfant déjà force B déjà mené à ça là bango ba kota te ngaka to ça na on est mené à biso mona te force B to ça na polé nous qui dit on va dernier na moto ça na blaise wa ouais maman ça va mon déjà faux ton père tout ça guiné force B bango ça là mais on n'ira pas tous amis pas tous na so talira au monde donc s'ensemble aller avec King Kessé tel père tel fils jamais na zo le troisième il y a zo le premier na zo le deuxième mais si quoi professeur a sepé na moto ayoka ba cours merci pas tous yana to lo bila pena makambo album na yo dans un studio avec Mike Ndenga avec La Fontaine donc Bidens qui Kessé c'est là pas tous yana pour mon 16000 na mona qui comme na ba problème spirituel comme il y a un problème spirituel, il va combattre spirituellement. Maintenant, il y a un ami sur Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'un chrétien. Chrétien, croyant. Mais tout est possible à celui qui croit Jésus-Christ. Je suis croyant. Qui que c'est selon pas tout ça? Ni jour, ni date, ni l'heure. Mais tout le monde est à la genoux les jours là. Gile Soumaïdi, makambo bino bolukaki yango yenda opola maonzi mate parce que ngana mona Francine Ngembe bino tout boye bi jamais to pola donc Jakoko to pola biso number 1 yo bimba selo ka ndo lobi jamais ya ocha opoli po déjà ba police ba longoli yo na Victoria makozo kanga ka kwa leka on a refoka bato on a refoka bato moi il a son gagné au kamwa la bien na refoka bango to refoka bango on a refoka bango to yamba bango pe bolo refoka ata fait joli mon bien là on a zappé avec ni ngainde liboso na makambo emene ngainde ole yaza liboso ngainde tanga na beta na emene ya beta asune emene ya yaza na pale na kishinga na beta na emene terminé à Koufi, ndaye masolo. Donc naïne. Voilà. David Kombe na Paris, n'a pas su vraiment te belé parce que tu es branché.
Donc comme il déjà na souka parce que babelo ramala mo mi atena bi ke bana potino so bache ah patuzia na tolinga ya fa lo balo bebele donc comme na souka parce que patuzia na ça ba programme na yo au pesa bino siko a communiquer ko pesa ko lancer déjà na ba fan na yo parce que ça bon bebele au Kester ou bien bela na basima fan na Kester ko yo no soit ba fan ya Kester ndo so diembela so ko ke oza message on fait ça bon na diembela na ba fan na Kester Pene. Oh, compagnie, on peut s'y Weston. Mbatia, Viviane de Westwood. Et puis aux collections, c'est que Viviane Westwood a Salélinga. Moi, je dois commander là, c'est pas mis la maison. Viviane Westwood, pour y aller à Londres, en Grande-Bretagne, c'est comme on a Damien Cosmato, c'est comme on a Gauthier Mascotte, c'est comme on a Carlet Itonga Gabane, c'est comme on a Maman Yvette Itonga. Donc, pas tous donc, non, bêta, qui c'est pas tous bateau bangi baeba na yemba bango babenga pas tous en numéro ça non moi extrait déjà beaucoup de ça on appelle selon quelle question va comprendre sala banina ba kotuna ni kholo na ni kholo emene akeye sala banina ba kotuna ni kholo na ni kholo emene amobiala Babimisi bakote postale cigarette na balette longue soirée bando yo afinanga bando yo atongonga basusu babetanga basusu bakalanga nakoyike mama nakokufa mama. Voilà, c'est une cigarette, c'est une question. Nous avons préparé, nous avons institué le castre. Bêta hommage. Voilà, hommage à Kester. Mokolo na kokofa sokiri ye menea bibli bakolila mokolo na kokofa sokiri ye menea bibli bakolila mokolo na kokofa sokiri ye mai bambisi bakododa mokolo nakokufa sokili waya zamba banyama bakolia Zakaria lelie abengi patuziana na 6h tongo emene akufi yambela na motema na kokolisa kingemenia voilà merci na bandoto on y ezongisa oli susu na kolela te personnam Kester ko kanisa kaye kaka parce que asala mingi na mboka na biso tozaka ba souvenir na ye ebele parce que ezaka yote mutolela Kester Kongo mobimba tolela ka so to kanisa ye na ndenge ya boya makambo po Kester ya zaki kolo eloko aboya rate loko eza yango boya mais na mo poza descendant na nga mona ndimi pozo boya bato bana 6 loko ndimi soit à 5 €. Apienga 5 €. Au pays attaquant. Apienga 5 € pour Nanzimi, que aboya batona idéologie Kester. En tout cas, boya batona Nanzimi. Pour kota fabrication ya mador sa succès mais ya boye. Kota faire rigolo ya boye. Ça un succès n'est côté boye. Ça une idéologie. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de l'émission. Bana poto na bike bo sepeli na émission oyo, na bike belé bozo baye parce que net is arabe. Moulayi bo lemba bola na bakana pe foka to kata parce que pas tous y en a peu. C'est quelque part à bêta, il y a des gens qui ont des Kester, tu as des gens qui ont un studio. Bêta, il y a un studio, tu as bêta. Tu as une identité Kester, il y a un studio, tout le monde est dans le bêta, il y a un plan pour pas mal, ça me suit, comment on a un studio, on a un poteau, on a un net, pour y avoir un plan.
On dimanche, on peut pas y avoir plan. On dit grand frère peuple, a conseillé un autre fond à sage, il y a un Gordon Piti, et puis Massa n'a Papi Faria, et puis na Bossanité, il y a César Ngadi, et puis na Bossanité Simon Maïlou, et puis na Bossanité Nani. Donc, Bana Londres, na Bossanité, Papa na Chada, na Katia États-Unis, Papa na Chada, na Katia États-Unis, Irène Lokolo, Anderson Aimbi na Canada, et puis Guilain Boluka na Canada, donc Chéri Manazali, donc Nazali, mais Oyo, sa première attaque. On peut attaquer par moi, déjà. Tableau mystique. Pièce. La daronne de patron Néné Tenzinga est grâce à lui, il a dit pas mon nom mon dossier à moi. C'est dire nazo c'est là yo ngamoko na ya bozo quand est tout la daronne de patron Néné Tenzinga. Elle Picasso na Bossanité, maître David vraiment yo ya moi. Ba biso boza posa dans l'année là au makambo maître David ngombe na ebité. Il laisse maïti l'original yo na ebité jamais baswa. Depuis le descend à Mouké et puis c'est certain on a Janon Canon les fitiques débité et puis certain Patrick Canon Napoléon Moulenda na Shona à l'Italie na Katuka Tumba Bossanité na bana Paris na bana Belgique na bana Londres na bana États-Unis na bana France ils sont Massamba Sepangi, papa Didi Ginwani. Alors, Junior Madeda. Kodi ya mboka ya Willy Musheni, so na bina tika ya obwaka Zaire Mobimba. Kodi ya mboka ya Willy Musheni, kodi zaka moko ya Willy Musheni, kodi ya mboka ba biba etu bazaka na popi. Francine Ngembe la phrase correcte. Mona moi so azana idéologie oyo azosala ezomona. Parce que aosala makambo obiso sotonzima. Ma qualité ba image bo 5 caméras 10 caméras na sima na 10 liboso 10 mpanzi 5 donc quand il on a 30 bo sala bon orge Jacoko bazwa dans la divan number 1 kano kaka et dire pas de ça na yemo ya idéologie ya Ngembe Francine Ngembe abize belé c'est comme la soupe déjà yembela maman Francine Ngembe yo kabi wana maman ya ndako vraiment et ça les ba chaud fondé quoi. Nazana passion, grâce à elle. Nazana passion, Francine Ngembe. Yeah, c'est la sonne, yeah. Bonne comment. Laisse mettre en bas ya maman laisse mettre en bas ya côté la voiture to ya ya moto babi na Paris wana laisse mettre en bas ya Christian Mayele Nazana pas maman ya c'est la sonne éducation ni nazo éducation ba el Picasso boye ba mettre David venir solo dans du solo dans des solo solo le pot de solo pas. Pourquoi rouler avec mon nom partout à gauche à droite avec mon nom pourquoi rouler avec mon nom partout c'est comme ça avec mon les Cambois Francine bonne encore tout mes sangs locola chez marais problème Francine et pas nayo Ngembe s'il vous plaît cocotate les camarades maman problème chérie s'il vous plaît cocotate soit na kakase na Weston chikicha mamono ya melale mamono ya melala grâce motila grâce mbongwe